bino bana mboka pona ke boye bandenge nini makamba. Bonsoir fidèles téléspectateurs, bonsoir partout dans le monde. Donc vous êtes branchés sur votre chaîne des réveils Show TV. Donc vous avez toujours un appel pour l'émission de Bino Show culturel. Vous avez appel que tout ça il a Bino Moussala. Kitoko ndenge la kaka vraiment. Lelo et tozali na invité spécial au beta masolo a bien parce que na yebisa kabino que émission ils ala kapona relaxa bino façon ni artiste musicien bazo évoluer à la République démocratique du Congo. Voilà na pesa merci. Na musala nzambe Claude Kabundu alesa oyo asala penza pona kete émission Show culturel les ala awa pona ke production bando cultiver bino toujours boye bandenge ni musique chrétienne ndenge zo évoluer pena ndenge artiste nyon surtout en général bazo évoluer awa na République démocratique du Congo. Voilà, sans toutefois tarder na koyebisa bino que émission il kaka chaque lundi na ba 16h30 rediffusé à dimanche na 16h30 toujours. Voilà, TV Zangonga, donc nazo benga déjà invité na biso nde ser na biso Divine Bokoso oyo a uti ko bimisa maxi single nae donc comme on ezali je décide de porter ma croix. Voilà, Yoana Zokota, vraiment bonsoir artiste. Bonsoir. Ah bien habillé vraiment là c'est ma casse mais na moni oyeka yomoko groupe na mo bimba batikali wapi bazana sima. Ah bazana. Ba mo pe ba ko banda ko yaka déjà pour to beta kama solo ngo mais avant to beta masolo pour to kota na muzindo na banzi bazota na biso partout dans le monde na ozomo na bande nganga ya poto donc Europe mobimba bazola na biso les États-Unis na moni mama kiki azali na moni maman na biso Léa azolanda biso na Adassa mputu donc depuis États-Unis bazolanda biso na Daniela na bosani été baza bato bazo soutenir trop ba artiste pe soki ke amon artiste azosala musana ya bien akochape moi quelque chose pour na kete musala nzambe ke de liboso. Voilà la base zamba la liboso to ya mona émission Show culturel na sepeli makasi ndingo répondre à l'invitation na biso. Mais au coup se présenter dans le quai pour na baoyo ba uti ozela biso caméra na yangwana ou se présenter pour tout le monde wanya ko vana tout continuer ma solo. OK, shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Divine Bokoso Zaitouni. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Petite présentation pour moi, Yangwana, servante de Dieu, conductrice de culte, mais aussi leader du groupe des Songs of Worshipers. Voilà, merci beaucoup Maboko na pour na président. En tout cas, na sepeli bon to vanda na pour to beta sko ma solo bien ndenge ezalaka vraiment. Na sepeli makasi koyamba une émission Show culturel. Na base caméra na yo yangwana mingi mingi otala pour na ke ba téléspectateur baza pour ça ba mona sœur Divine Bokoso baye ba pe moi parcours na ezana ndenge nini boni boni to beta na masolo. C'est là na pousse moi micro pour na ke son na yo comme partout ba yo ka yango. Voilà, les autres yamba une émission ya Show culturel. Okopesa nanu nzambe merci na ndenge uti okuta nayo topesi merci wana wana siko tozongi siko pona ko toyeba nanu parcours ya sœur Divine Bokoso ezali boni lelo tomoni okomi artiste musicien chrétien. OK, parcours nanga eza vraiment moulaï si je peux le dire parce que la musique ezala qui na kati ya famille nanga. Donc je suis née na kuti ba grande sœur, ba grand frère, papa balingaki déjà koyemba et tout le monde chantait à la maison. Et vu que naza cadette, donc je n'avais ko accompagner ba grand frère, ba grande sœur na ba répétition. Et petit à petit, na komi ko s'intéresser na musique. Mais na découvert que na s'attacher beaucoup plus na musique, c'est à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans que vraiment on a découvert qui passion pour la musique et ça là qui même n'a pas répercussion sur mes études. Donc même à l'école les notes commençaient à baisser parce que tout mon temps j'ai donné mon temps na koye ko la banzembo ko interpréter ba chanteurs et chanteuses. Voilà, et puis à un certain moment on a recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a intégré ba chorale et ba église. Et après, j'ai découvert que j'avais les talents de composition. Après ma composition, un jour, j'ai entendu l'ego du Seigneur me dire, moi-même, ce n'était pas évident que je puisse accepter, mais le Seigneur a utilisé ses serviteurs, des pasteurs, des prophètes, yaki, et puis convaincre que Nzamba lobi nzela na yo yango wana. Très bien. Maboko na pour la président. Vraiment c'est peli trop beau petaka maboko parce que tant makamwa bien ezali awa tozaka émission moko show donc c'est na show de show
Tu bêtes dans le président Maboko parce que Azul le Bamakamwa bien, Père s'exprimait bien. Voilà, toujours évolué l'émission. Au moins, il y a un lingala parce que c'est une émission qui créée pour que Eko Matina Maluko, Tina Badara, Bayo Kabiso partout. Donc, pour nous, ça s'est retrouvé. Voilà. Toujours évolué. Les locaux, on a si on est au Kotana qui n'a Zambé, Nanzela Nayo, Ndemo Ucholo Baba Parcours, na Union surtout. Mais comment les lots n'a habité classe aussi, c'est ça déjà? Oui. Si on est au Bandako Tanga, n'a pas musique, les Bandako déranger quand même tes pour au moins un peu moyen au Tanga. Bien que aussi ici déjà, mais toujours il y a un mois à manquer. Ok, ça que déranger toujours. Donc voilà, la musique est ça que déranger, mais gloire à Dieu. Après avoir essayé dans l'université, moi qu'on a que ça la faculté, vraiment on a bien amaki pour n'angoter en tout cas musique et troubla qui a mon macasse. Au point que même ma professeur, bah comment que bisanga en tout cas où est bien amélioré, où est bien amélioré musique. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permettre qu'il y ait ina. Donc j'ai étudié ce que j'aimais. Nazaki autant la musique et en tout cas là-bas toyemba kaka toyemba et puis voilà. Voilà là-bas, boyemba kaka, donc pour le coup Nzambe. Mais comment la scolaire depuis bandi musique na ça déjà combien des années? Carrière solo en oui, public. Carrière, oui. Ça fait déjà 4 ans. 4 ans. Déjà 4 ans. 4 ans, sans album, sans single, sans rien, toujours travailler, toujours arranger. Toujours qui quoi arranger, voilà, quelques émissions, là qui toujours arranger. Mais vraiment, cette fois-ci, single les obima. Cette fois-ci, single les obima, sœur divine. Mais comment on a 4 ans, c'est beaucoup vraiment. Vraiment. Quand nous sommes là, Isaki ni banoko freiner. Kozanga makoki ya okota ba studio. To banomona kinano beli nanu te pour sala moi eloko to nini. Pendant le bâté que kozanga vraiment makoki mais kozwa ko trouver eloko yo lingi façon yo lingi linzembo ezala. Donc il s'est fait que tokoti ba studio plusieurs fois mais rendu ezaki solide par rapport à biso. Très bien. To changer ba équipe artistique plus d'une fois mais rendu ezala quitté donc toujours comprendre que toujours comaté. Et tant on te sentir que vraiment bon on peut pas dire que tu commune à 100% mais au moins le 90 c'est atteint le but c'est bon en tout cas ma beaucoup pour la présidente vraiment c'était une macasse parce que vous allez honnête comment on a battu mususu na monde la musique lelo bazaka pressé kaka po abimisa kaka mais hier a eu que nano avandisi makambuté aza pressé kaka yango zomona mutu musique nzembo ebimi et betika ke mois 2 mois succès sili mais yo zina no ta 4 ans. Donc, il y a Moutuya Makasi. Toujours voulu une émission. Comment on a ce lelo Maxi Single? Pourquoi au Pessango, je décide de porter ma croix? Ok. Ouais. Très bonne question. En fait, je décide de porter ma croix et ça, titre, il y a Maxi Single, le Kobi Meza, dans 3 chansons. Mais il y a l'un des titres, il y a Banzembo et Zanakati. Très bien. Donc, au PC, titre à Maxi Single, titre à Nzembo Moko. Et Nzembo, il y a vraiment histoire, il y a maturité nanga dans les choses de Dieu. Oui. Vraiment, c'était une visitation, c'est vraiment une visitation Moko au lisolo tozalaki na mona Nzambe. Donc, ici, quand Nzambe azola kisanga que kozala chrétien, qu'on recevoir Nzambe comme Seigneur et Sauveur, ça ne suffit pas pour plaire au Seigneur. Ça ne suffit pas pour okota lola. Il faut une autre chose. Et cette autre chose, c'est de porter sa croix. Quand on dit comme mekulu sunaye, mikolonyon so pour vivre pour na sepeli sanzam. Comme mekulu c'est que c'est parfois on va souffrir. Parfois au sala makambo eza à l'encontre ya ba volonté na yo. Au sala makambo eza à l'encontre ya génération ningezo memama. Mais ce qui est pour la gloire de Dieu, il faut que ça l'ango. C'est ça porter la croix pour honorer le Seigneur et te tirer en haut d'emblée te tirer en haut la Bible. Ici quand celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit n'est pas digne d'être mon disciple. Très bien. Maboko na pour la présidente. Vraiment quand nous sommes bien et ça la canadien. Aux amis, c'est pas s'exprimer bien, on a quand même que tu as expliqué titre naie et zolo banini. Nous devons comprendre facilement. Voilà, et pour la bataille sur Zolanda Bisso, au Bazoli Bisso Nasuka ou bien à Katikati. Donc, na ambissaire divine Bokoso. Oyo a présenté Maxi Single nae, où ils ont un titre, je décide de porter ma croix. Donc, tout ce bêta ma solo et Zalina 3 titres, mais Aïna nous pour représenter titre au moko où ils ont déjà prêt.
Ndi yango tozo betela na masolo eza awa. Voilà, et tozo évoluer toujours dans la mission. Si ko lelo komona selo na musala na yo ndenge okoti parce que lelo kwa ndenge eza na yo moko yebi kwa ezali na ba makambo ebele, eza na souffrance, ezali na ba makambo ebele na kati nango. Mais ndenge lelo yo ochobimisa le titre yango selo komona musala ozosala ba mikakatano ezoya kabe mozolenda nango pona kete musala ke ni toujours ka liboso. Oui. En tout cas, ils ont facilité surtout ceux qui ezali vision au Nzambe à Pesio. Donc diable abondissaka vraiment. Très bien. Et si on a le but qu'il n'y avait pas eu de temps de découragement dans le ça. Tant de découragement ou quoi que vous allez de toutes les façons, mais le Seigneur a Cotine a toujours battu à côté de moi pour m'encourager. En tout cas, je peux dire en gros que très bien. Maboko pour la président, en tout cas, vraiment merci beaucoup. Toujours évolué parce que dans la zone, ma place à ma single parce que des maman na likam. Si ko lobby aux ana studio, mon konde est déjà disponible. Et donc, vous savez déjà ba clip nango. Non, tu as une version audio, mais pour plus de sécurité, audio, surtout des plateformes déjà de téléchargement, mais na compte na chaîne na YouTube plutôt, tokocha lyrics. Lyrics, c'est-à-dire lyrics, ça veut dire maloba. Donc tokocha nzembe zobeta na audio, mais photo ya sœur divine et kozala pour la sécurité. Et puis les lyrics malobe pour les cadeaux ils ont nos clips ils ont une façon de la publicité visuelle il y a nzembo mais clip ça viendra avec le temps. Voilà clip avec le temps toujours évoluer toujours une émission mais dans la kolinga parce que moni awa les achats culturels na olinga te que toujours beta kaka masolo te batu bazala ndako bayoka pe voix na yo parce que voix studio na ya plateau les andeng moko te kuna na studio babongiselaka bino awa nde toyokaka sikoyo travaux ya artiste ke eza boni donc na kolingana no bosalela biso mwa chanson wana oya je décide de porter ma croix toyoka ngona no eza boni après tokozonga juste après pour tout le continuer ma son biso. C'est parti. Je sais que ça ne sera pas facile, mais avec l'aide de ton esprit, je le peux. Je sais que ça ne sera pas facile, mais avec l'aide de ton esprit, je le peux. J'ai décidé de porter ma croix, car je veux t'honorer. J'ai décidé de porter ma croix, car je veux t'honorer. C'est avec plein de conviction que je parle. Ce n'est pas facile, mais je prie ma décision. Me voici, Père. Aide-moi, Père. J'ai décidé de porter ma croix. Mais ce chemin que j'emprunte est trop long et plein de pièges, Père. Je décide de porter ma croix. De porter, oui, moi, j'ai décidé. J'ai décidé de porter ma croix. Car je veux oh Père, je décide. Père, je décide de porter ma croix et t'honorer. De porter ma croix et t'honorer. Car
courant pour t'honorer, car c'est toi qui compte, c'est toi que j'aime, c'est toi qui compte, c'est toi que j'aime. Yahweh, Yahweh, Père, Je décide de porter ma croix. de porter, J'ai décidé de porter ma croix. de Car je Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Vraiment, 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 félicitations. En tout cas, dans ce pays, Makasi, Mungongo vraiment est vanda. En tout cas, ma beaucoup de sous pour le président. En tout cas, dans ce pays, parce que là, il y a un voix. Voix, président, a varié. Il y a un artiste à Zakabongo. Donc, tant que nous avons des bandeli, dans le but, mais ils sont qui sont kaboué. Mais na yoki ekono mate zo mate idole na yazana ma idole nanga baza mingi na Congo ou bien na mboka na biso nani partout yo za artiste international toko ko se limiter te na Congo parce que okende libanda okobeta partout na nzambe na yo za na ye. Voilà donc idole nanga na monde en tout cas et comme ça va te mingi po idole nanga aza mwana mobali. Donc idole nanga ya liboso vraiment les artistes moko musicien nigérien Frank Edouard. En tout cas pour la première fois na CP là na musique pe na loba nga fona mais ma douceur et ça et aussi à partir na ye. Et puis avec le temps j'ai découvert aussi que voix nanga eza na ba extension ebele et parmi les artistes oyo na komi ko copier moi mikolo eza l'artiste Tasha Cobbs azala na États-Unis et voilà et dans notre pays en tout cas je suis fan il y a maman Nadège sœur Dena donc je travaille un peu tout le monde. Oui voilà vraiment dans ces pays parce que ozomona dimension ya mungongo za nango façon de travailler et moi net mutoyo asa abosa déjà kala. Oui, wana ifona biso ngala ngate okumisa mutu tango mutu asa profiter mutu bakumisa tango azana bomoi nde ba evre ya bien ozo sala musana yo kitoko na nzamba cha loboko penza pona kete makambo ke ni liboso faut toujours évoluer parce que oyo yembeli biso nanu je décide de porter ma croix bato ba oyo kina na ndako mena ko jinga nanu parce que aoye ko lakisa travaux musana yo ndingo zo sala to ko yoka biso nzembo nini vraiment pour bato bazana ndako batika na posa parfois mususu a uto la biso katikati bakoyoka ni bana centre de réveil spirituel nyonso tout bazolanda yo bayoka na lisusu travaux nzembo nini ozo bongisa biso. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta bonté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter et de déposer ma vie à tes pieds. Yahweh, Yahweh. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer.
adoration. Hein? Vous allez penser ma casse d'adoration. Mais dans la souka émission, vous savez, là, moi, c'est bien mon beau épée. Pour on a outil le plateau. La outil le plateau, bobina pour le coup mwanzambe. Toujours bina pour la batute, mais pour le coup mwanzambe. Voilà, toujours évolué, toujours une émission. Les autres pour moi, on a Maxi Singh na lobby et ceux qui m'ont colonie. En tout cas, tu peux revenir encore pour donner la date précise. Il faut toper ça un jour précis. Et jusque-là, tu as finalisé quelques petits trucs. Mais en tout cas, d'ici le 25 mars, le single, j'ai décidé de porter ma croix et aux adans sur toutes les plateformes de téléchargement. En tout cas, la base, on peut ça adresse surtout il y a la plateforme la union pour na ba union sur azolanda biso ba fanatique na yo na ba o lelo ba komi ba fanatique na yo kaka parti à lelo tant ba ta l'émission yo donc na base ba ko s'abonner ba union surtout pour ezala malamu base toujours na page toujours évoluer toujours et si qu'on a évité aux recruter batou to ezandenge nini pour na monyo yena bamba bato bazamuke na éviter groupe mususu batikali to ezaboni boni. Voilà, groupe Moussousou Batikali, avec quelques présentations à Badou. Vu que Toroka ko encombré plateau na binoté bon jusque là en tout cas tozo recruté mais au cas où toko zana besoin ko recruter bateau Toroya kaka a mais en tout cas bateau bango moko basa convaincu na travail à sœur divine na vision à sœur divine et que bazana besoin ya koya ko intégrer Tokyo boyate. Et à la fin, je crois que tu as sa numéro. Oui. Contacter. C'est obligé, on a vraiment occupé ça pour bateau, bazala pour ça pour sunga yo pe lisusu pour na mosala nzambe ke ni liboso ba ko benga pe pour ba contacter bino. Na ba o baza pe pour ça na éviter ba so ba bengi so pe pour beta soit en église, soit dans la manifestation moko pour na lokumu nzambe okoya. Sans problème, sans problème. Ils ont ba condition moko to ezandenge ni. Condition exacte. Ils ont un transport à la musicien. Ils ont un transport à la musicien. Voilà, ma beaucoup pour le président parce que ça clair vraiment. À ce niveau, mais quand le transport pour ba déplacer, ba ya esika, bozali pour basa les nzambe musala. Voilà, ils ont toujours bongo, mais na éviter ndenge ezali wana okoza la lisusu na posa ya bateau ba kozana posa kusunga yo pour na musala kende. En tout cas, je parle à tout le monde au bazar na un cœur d'aide au nzamba à spesa bango motema kosunga. Voilà la sœur divine est là. Azo banda pour l'instant la sœur divine azana producteur c'est tout ce que la sœur divine azo sala en ce moment c'est sous ses propres fonds. Donc voilà, donc na bengi batunyo so ba papa, ba pasteur, ba maman Basali Nzambe et tous ces gens-là où Bakoki ko soutenir ministère à sœur divine, en tout cas les bras sont grandement ouverts. Voilà, Tolingi Toye sœur divine on répète à Kawapi. Sœur divine a répété à la 15e rue Limité, dans l'église cité de Gethsemane, place sœur divine à Sambelaka. Et donc papa nanga pasteur nanga a sunga biso apesa biso espace na ba instrument pour to répéter donc na 15e rue ceux qui battent ba matina poids lourd 15e rue bakiti na arrêt ya ba motard voilà ba benga ngo arrêt kimbangiste donc so bakiti wana ba like ba like bango directement l'église cité de Gethsemane. Chaque lundi, neti lelo, tu répètes à chaque lundi à 16h30. 16h30. Ezalaka huis clos, to mutu akoya pe akoti na ye. Oui, batu bayaka, bazotala. Kokota ezana condition te, faut futa soit. Kasi batu bayeba parce que biso tozala na pona kotuna. Batu bayeba ka déjà libela. Eza ezosenga ke faut mutu amemata moi quelque chose, ouais opesa pour akota to ezaka ofela akoti na ye. Eza na ngo ofele mais to évitera ne ba enregistrement na ba film pour tous autres travailler ba banzemu na biso asika quelqu'un auquel ozwa pe ateki. Ah donc so to comprendre bien au côté na répétition mais au filmer ko enregistrer. Voilà, wana oza clair vraiment mais au opesa na ba adresse na yo nyonso ya ba plateforme pour batu o bazana poser okota ozwa pe ba œuvre na yo kuna opesa ngo po batu nyonso bazolanda biso bazwa yango na numéro de contact nano avant to silana na bino. Ok, donc pour na bateau bazana besoin ya ko
parmi ma première personne à recevoir, je décide de porter ma croix. Dans la chaîne YouTube est commis Divine Bokoso officiel. Dès que vous tapez un mot Divine Bokoso officiel, la chaîne YouTube nanga retrouve ba vidéo nanga nyonso. Naza pe na compte Instagram Divine Bokoso officiel en un seul mot. Donc espace Zalate Divine Bokoso officiel en un seul mot. Et puis naza pe na page nanga Facebook pe Divine Bokoso officiel. Voilà, na base bato bayo qui met numéro de contact pour na muto aza poser à vous contacter bino, soit au benga bino pour vous mettre en église parce que au moins musalo ozo sali la nzambe oza na travaux makasi okoko ya pe pour na adoration église parce que à niveau adoration aboye muto akoko zo appelle obiko muto pe akoko zo ba bénédiction ndenge na ndenge. Voilà ce numéro de contact pour na bato bako linga ba bengisa yo. Le numéro de contact est à 081 64 20 328. Deuxième numéro 090 38 00 313. C'est là parce que mon temps on le pressé boé. Muto avandi liboso télévision zo lukana no big kwa koma et ko za ndenge nini bo to banana no ya liboso le 081 64 20 328 wana Vodacom. Donc ni score deuxième numéro. Africell 090 38 00 313. Voilà, wana numéro il y a Sœur Divine Bokoso, donc ce que vous en posa ya vous contacter, vous en posa ya kusunga pe, bo sunga pe misala nzambe, bo sunga ka bo linga teke ozana mbongo ochaka kaka na ambiance net lelo Saint Valentin oke kotumba mbongo ozomona siko ke makamona ezo tambola te mais soko ozosunga musala nzambe à travers ya basali na ye ozopesa ezosunga bango pona ke babimisa nzembo banzembo wana ezo sunga bato ebele ezopesa bato lobiko eza malamu makasi. Donc bosunga Sœur Divine po azali na studio azo continuer pona ke abimisa ba nzembo mususu etikali pona ke asala pe ba clip esenga ka mbongo ba émission ninga yeboye afuti pona ke a participer nyonso wana ezo senga ba transport bani bosunga ka musala nzambe ekozala malamu. Voilà, tozo kende muke poto mona moya ya cette émission mais na aussi c'est na yo boité parce que na otikela bino plateau bosaka na nango donc bimise énergie ko banga te aweza ipana yo komona oyo zali loté parce que ngana zomona déjà musika na nzambe na yo zana ye nzambe na yo kosala makambo obimati libanda parce que ba ya bino bazaki liboso bazaki pe na ba travaux parfois bino boza pe na ba travaux parfois makasi koleka ba mais ba moyen dezo le boma pona ke makambo ke liboso mais avec nzambe boza na makambo liboso toujours faut oza na espoir. Voilà liloba ya suka oyo zanango pona batu nyonso bazotala biso partout dans le monde na Europe na États-Unis pe na Asie pe awa na Congo surtout na mboka na yo ba pasteur nyonso surtout bazotala biso okoyebisa bango nini na batu nyonso balandi yo na ba oyo bazaki ba fanatique na yo na ba mususu bazolinga batika lelo ba fanatique na yo na ba mususu pe balingaka yo te parce que batu pe yo balingaka yo te bazape foye ba lelo wana okoyebisa bango nini. Bon, message à liboso et oyebisa bango eza message on a pesinga ya single oyo parce que tant on a mazo pesa moto vision c'est que son peuple en a besoin. Donc message à liboso eza que nous tous chrétiens nous devons savoir que ça ne suffit pas ya ko recevoir nzambe na vie na yo. Vie na biso chaque jour il faut à la vie à sacrifice, il faut à la vie à porter sa croix. Voilà, et puis après na benika rabatu nyonso base à la brancher base là en tout cas nzembo au single je décide de porter ma croix. Je sais que vous ne serez pas déçus et surtout les bras sont ouverts pour tout le monde qui voudra soutenir l'œuvre, surtout papa Walesa bisika za soko tala biso à soutenir biso vraiment. Tala caméra yango wana parce que ngala nali ko bimaneti parce que ba ko bakete po ya zo sale pa na ye tala caméra yango wana ko boyebisa papa Walesa ni parce que za papa wazana motema munene pona batu nyonso bazo sale la nzambe musala ya bien. Voilà, papa Walesa, c'est votre fille, Divine Bokoso. En tout cas, votre aide est que sunganga makasi. To sunga que vision onzamba dans le monde entier, batuba yoka message onzamba tiena katinanga. Voilà demande. Voilà la base message comme déjà papa parce que azali na matoi est belé
papa azali na bato ebele ntango nazoba bato ebele eza te ke epa na ye bato eza ebele te mais aza na bato ebele oyo batali déjà bakomisi mpe message mbala moko. Voilà, et sœur divine bokoso na sepeli trop pour na ndenge répondre invitation na biso na banzi ke ezali mbala ya liboso te mpe ya suka te. Donc oyo eza émission na yo soki ke moi occupation moko ezali okoya mpona kete opesa peuple de Dieu message pour ekomela bango mpe nga na kosala effort mpona ke tokita mpe na place bozo répété mpona ya mpe na filme nalakisa ndenge bozo travailler mpo moto amona mpenza ke mosala ezali parce que biso tolanda artiste te bisika azali mpo tomona réalité eza wana parfois bato mosusu nde baya korépété kuna mais na émission memeli biso bato mosusu yango nde biso tolingaka koya wana mpo tomona à la loupe donc tofilme tomoni makambo mpo bato bayeba ndenge makambo ezali. Voilà toza nde na suka ya émission tokotelema likolo kaka ndenge na yambaki wana nde tokotelema lisusu mais ntango tozotelema na tikeli bino plateau bosakana nango mpenza bato na ndako basepela bato balingaka émission ya choc culturel basepela trop. Voilà na sepeli trop bozalaki ebele bobanda kolanda émission ya choc culturel na sepeli trop na Brazzaville bolingaka trop émission na bino et puis awa na Kinshasa na sepeli trop boza ebele donc so na lobi na banotanga bakombo ba mosusu bakosilika trop nazongi na force mpenza na force parce que awa bobanomona siko biloko ya bien lisusu ndenge bomesana toujours. Voilà tozaki na sœur divine bokoso oyo ayo représenter Maxi Singel naye je décide de porter ma croix boyoki ndenge asali asakani nango awa mongongo boyoki yango boyoki makambo nyonso parce que ngana yebisaka bino toujours que TV eza radio te boyoki mosala ndenge ezali donc bino moko bosepeli bino moko bojuge donc aza artiste na bino bosunga ye bosoutenir ye mpona ke mosala ekende liboso bao mpe bakolinga bakendaka na répétition mpona koencourager ekosala mpe bien. Voilà, na banzi pe lisusu na suka tango nazolongwa akopesa lisusu numéro po bato mosusu parfois bauti ozape ka siko bamoni biso akopesa numéro na ye po baoyo baza na posa ya kozwa ye. Voilà natikeli plateau bomona moyen nini ya kosakana nango zombote yango oyo po tikala malamu natikeli bino plateau. C'est ça ma caméra. Nyonso efukamaka liboso na yo mokeli uye ezali ya yo makasi ezali ya yo nyonso efukamaka liboso na yo mokeli le premier le dernier c'est toi l'ancien des jours y'a mes nouveaux pour toi nyonso ekumame na yo amen amen amen. Amen.
émission oyo eza émission na bino